yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edina image elona osenga yo chikote bango bokesana kolanda ya bino mopanzisa monene ya mboka lelo toza encore kosolola moke ndeka boyebi émission na biso tokomosala likolo oyo eza sous forme ya conférence de presse donc tokotuna mopaya na biso baquestion ya korépondre biso mais biso tokomonana te lelo toyambi pasteur terminator toyebi te tokobiyamba ye na casquette nini mondimi to pasteur terminator toujours to toyebi te yaka na bacasquette ni belebele mais ye azakali sans tabou asololaka na ye. Alors bonjour pasteur terminator. Bonjour Edino Image, donc bonjour mon journaliste papa Oyatonda Boania Pemayele. Bonjour. Merci pasteur terminator. Lelo toyambi encore na plateau na biso ya Panza Sango ya Congo Edino TV. Tu comprends était lelo pasteur terminator ça fait un moment amona na rasoute na média. Mais le lot zongili biso tout est valable tina nini passer terminateur zongili biso na média na zongi na média parce que moloni nyonso azalaka soka loni bilanga atikela kango ton pe ayaka kwa rozango nanu ti mukule kobota donc je suis le premier pasteur oyo média nyonso européen média américain média ya mokili mobimba africain na média nyonso ya monde bayebi ke nga naza premier pasteur na banda ko dénoncer ba pratique o esala makana kati ya l'église en cachette parce que naza vraiment berceau moko ngai naza penza donc pion moko oyo ba pasteur donc ba ndeko nanga oyo ba banda musala nzela moko nanga to oyo ba banda sima nanga bayebi bien ke naza pionnier naeki ko lakisa batu ki keba nzela yozo kanisa oke ko landa Yesu kuna yozo kende ko lukelela Yesu kuna nde babomaka Yesu donc Yesu baboma ye na bayankete Yesu baboma ye na batu ya église. Ce sont les gens de l'église qui ont fait arrêter Jésus. Bango batu baswani sa Yesu, bango batu bakangisi sa Yesu, bango babeti sa fimbu. Pe bango batu bachaye akota akende tina kwa et puis babomie bango lisusu pe kaka malgré se baboma kiye batinda ki lisusu ba garde du corps ba surveiller corps on a parce que zala qui annoncé qu'il faut ressusciter dans 3 jours. Là ce sont les histoires que les blancs nous ont racontées dans leur livre qui est la Bible. Bon bisope ba o balanda la Bible to baza ebele ba o baza ba mi ya Bible. Donc bref na lona ki bilanga na dénonçaki ba pratique ou ba faux pasteur ba salaka na kati ya l'église surtout ba pasteur église de réveil et lelo tomoni après je crois na saliata ba 5 ans na les grands soustes après 5 ans bomoni makambo lekani na ba réseaux sociaux donc mitakala ya ba pasteur pamba ba pasteur ba sambwe makiona ba Denis Lesi abimi na truana po timbela ki ba timbisa ki landana no pasteur wana makamazolo bazolo ba makamba solo et puis ba Denis Lesi ba jouer ba réveil ba jouer relève pasteur John Ngefa évangéliste Roger Baka JF Fonge pasteur Lité ya Kanda pasteur Lité ya prophète Jérémie Kabamba donc ba tout ba jouer ba relève belé o ba komi ko telemela ba pratique oyo ya mabe ba soi-disant ba sali na nzambe bazo ko pratiquer donc na zongi po o na lonaki e botimbuma. Alors d'après pasteur terminator ba pasteur wana babimi parce que ba monaki ozako dénoncer yango pe bango balandi lokolo na yo. Oui bon ezalaka ndenge ni ezalaka toujours ndenge wana balandi lokolo nanga ezala lokola pululu avant kufa kombone mi pesa ki pululu a créé un style naie sur azo ça l'émission azo ça la ba nini na ba film na bango azo bima boité donc infirme lelo pulu paye donc tokolo basko na pulu nani mutabanda liboso pulu mutabanda liboso mais pulu pa allié kaka na même tenue même idéologie
oyo pulu la bande ko sala. Donc oyo nyosu babimisima ba ilandi idéologie ya idéologie ngamu tunazwaka inspiration wana. Na yeba ke église etambola bien te banda kala. Et puis na dénonçaka ba passer ba melaka bière. Lelo okomi mona na écran ba passer ba komi kondima ke ba melaka bière. To c'était même Denile c'est alobi ke na melaka 20. Denile ça komi ko avouer on na TV. Mais yo annoncé yango déjà. OK ngana annoncer yango kala avant que tu y pour a changer tenue Denile ici. Asala ki neka neti ba passer wana mususu. A changer tenue timbele ke bato yo basa ya soloté. Vous menez là dans passer Terminator que na landa bato. Donc à comment landa na yika passer Terminator. Donc tout le monde est derrière passer Terminator aujourd'hui. Donc maté na teya et botinbuma tous les passeurs bazote ya kaka ndenginga na teyaka ndenge na nosaka lelo TV sex tap ya kosaka na te ba pasteur na sex tap ba sali masekité. Donc au moni ba sambwe ba bimi na poisa nga na komisi nzambo atinda kinga pasa tinda inga pambate donc na salela ke musala moko e botimbuma na komisi nzambo. Alors ils ont ça le plaisir ndé au moni ba ndeko na ba pasteur ba landi na sima. Oui, ils ont ça le plaisir parce que soki yo papa obota te oza nabana te oza la triste soko kufi descendance non surtout et qui namai. Mais pourtant là soki lelo nazate nabi ke Dieu fifonga za. Oh soki lelo nazate nayebi ke nani lité ya kandazali. Soki lelo nazate nayebi ke lité ya petazali. Pasteur John lité ya pete. Soki nga nazate nayebi ke John Ngefa, prophète John Ngefa zali. Soki nga nazate nayebi ke prophète Jérémie Kabamba zali. Soki nga nazate nayebi ke Roger Baka ali. Soki nga nazate nayebi ke ba yike pe e yindi ba na petit nga Hervé na pe sombo te bisika yali. Ba passer ba komi kala pe ba komo télémé la pe ko dénoncer ce qui se passe à l'église sans oublier Zawadi affaire Vaseline. Affaire Vaseline to koma wana. Alors, il y a que peuple congolais a l'ingaraté balobake bozo la nzela. Tango otanga JF fonge, tango otanga lité ya kanda, tango otanga ba passer l'histoire. Est-ce que ba osepela na malobo zoba? Muto ko sepelate eza muto aza irreconnaissant. So muto asali nzela na ye, il faut ko yebaka ko reconnaître ka bima liboso nanga. Ngata on a bandi média naza mutu na bandi na bino pe ko ensemble. Yo moko ko tozolo ba wana journaliste oyo, papa idino image oza témoin tant ngana zo ba sala be mission GF fongi na bando sala émission te. Tant on sala be mission na ba papi gen na yo na bande ko mususu na no GF bando sala be mission te. Na bande be mission oyo avant ye. Tant on zo sala be mission ya ko dénoncer ba église na ba pasteur. Na nous Denis laisser à comment dénoncer église te. Bango nyusu balandi idéologie muta ya liboso ya yambwa banda ko dénoncer église c'est bel et bien moi. Donc eza pona komi kumisate mais za oyo nde salama penza. Donc histoire pe papa mbaloba histoire ba changer ngote. Donc changer histoire secondaire. Voilà. Alors to kobi na sujet ya ba sali na nzambe to ba chantre dédié oyo ba komi komisa ba pasteur. Est-ce que eza vraiment utile que aux amis chantre maman comme pasteur? Bon, kozala chantre koko ma pasteur eza nango mabete. Muto akoza na ba ministère ebele na nzoto na ye. Eza nango mabete. Azala qui chantre et puis même David azala qui chantre mais c'est un prophète. C'est un prophète de Dieu. Donc kozala chantre comme pasteur eza mabete mais bana wana bazala kana nou bien affermité. Baza bien affermité. Ba yebi Bible na nukutu bien te. Oh le baso comme ba pasteur wana. Oh ba comme ba pasteur. Totanga Moïse Mbiye azalaka nanu forte na kozala pasteur. Mais ba komisa ye pasteur pour papa na ye moko pe kolo business kolo idéologie. Donc komisa ye pasteur na bandeko bandimi oyo bazalaka na ye. Tout de suite, le garçon yo ya Vaseline. Maki Kalambai. Yepe azana nou. Donc net ye ayeba kakutu bibliothèque. Garçon na yebi bibliothèque hein.
Mais makambo nyonso ayembaka wana yembaka ne biyemba yemba na Bible ezalaka penza te. Mais comment ça la église bandimi bayi? Église na Congo eza business. Batu na Congo bazo souffrir. Et puis mutu asambelaka mingi soki azo souffrir. Omoni na Congo basambelaka nzambe po na nini po souffrance eleki trop. Yango basambelaka mingi. Soki eza makambo bakayu awo yebi kofuta ndako kofuta courant kofuta mayo kofuta nini. OK nanu kayu po futelela biloko na yo. Po soki te bakobenga na olala pa passer. Passer pa ko yambote. Akobenga na yo. Po soka yambi yo. Mundimi muso pasalite ayambi wana ndako ndeko koma Sarajevo et koma ngadia to c'est tout là et koma Sarajevo et koma ça ne va pas donc yangona Kinshasa ba église eza business izandengwana eza ba business kasi église eza ka business yo ka église eza la kokota lola yo somona eza makamba kokota lola te soka eza ki kokota lola église eza kokota lola papa na Moïse Mbiye papa Mbiye o eza camarade na ngai papa na Moïse Mbiye papa camarade na ngai c'est vrai camarade na papa Mbiye camarade na pena ko sakana te mais mukolo na âge oui camarade na pena awuti ko kufa siko akende adresse bakende ko kundaye na lola to bakunde ki kaka na mokili awo bakundeka na mokili alors donc ezana ngo makambo lola te ba beteli bino ba masolo esili ça qui film esili okiti na sa mabele oke lola te na sa mabele akende sa mabele akenda lola te donc ce que baboito bali gablo eza magablo église eza ba bien privé ba bien privé ya biso ba pasteur voilà abino ba pasteur bien sûr o miko yo ngape naza pasteur mais na sala ka musala ndenge moko te sala ko la denile sakimi ngambuti amoni pena ki yo makoto ndenge zokendelele et ko kende bien te akimine bango akomo beta masolo na ndenge na ye ya pétage et comme makamususu c'est ça alors évangile pétage vous allez d'accord évangile pétage ezalaka te penza na Bible bakoma pena pétage mais na ko défendre denile c'est na sens que pétage ezali soki alobaka mo première fois ya pétage soki muta bandi mabe abandi ko sala makambu ya mabe ya ko péter donc ezala pétage et puis ekangi pe et comme pétage mais ye pétage yango pe azui masolo ka capable ndeko na yo yozo solo la na ye pasteur terminateur je suis le premier pasteur pour avoir dénoncé le mal qui s'est passé qui s'est caché à l'église c'est moi qui a dénoncé tout voilà merci pasteur terminator alors to continue masolo poto na jimo mke na suka lelo yo affaire Madjabou pour na yo zolo beloni na affaire Madjabou Madjabou ezali école ya kolakisa bana na nzambe mitakala Madjabou eza pona mitakala na ndenge ke kolo Madjabou nani Mike Kalamba ite bongo kolo Madjabou nani oyo présentaka émission Madjabou oyo azwaka bato po orienter bato batia nani Mike Kalamba alors donc ye Mike Kalamba ba moni na TV non devant tout le monde alali na mbetu na mwasi ya mutu et puis sango epanzani mwasi wana panzi sango non na mwasi wana na ye ba yokana kike babima na vaseline na ndenge ya Koffi Olomide na donc mama ye zawadi apesa sima po ye papa nani Mike Kalamba abeta tonga et puis RVC siko wana robenge passer azosenga mwasi ya mutu abima na ye na ndenge ya sima tu vois que donc église et baby église et Koffi batuba ebele bakovanda siko na bandako bato ebele bakovanda na bapana est-ce ondimi ke mondimi akovanda na ndako mondimi ebele bakoma déjà kutuna ndako wana si eloko nazo rappeler yo esolo wana ebele ya bandimi bakoma na bango kutuna poto ebi ki fanatisme eza mingi na kati ya église ki fanatisme eza mingi surtout na Afrique yango moni pa Afrique yango ezoko avancer te mundele nzambe batiaka ye en première position mais bayebi ke après nzambe il faut biso moko pe to sala soki balabala ekufi bazozela te ke nzamba ya ko sala balabala wana bango batindi ba mituke ye et nettoyer balabala et sali prince asika et puis
vie continuer donc bazelaka nzambe ta ya kosala nzaleza bayebi biloko ndenge ni batiela bapri na basupermarché ok osombi biloko na yo ozongi ndaku ok olambi nzamba koya kolambelo te nzamba koya kosala elo balabala te biso siko baafrikain tozelaka nzamba ya kosala yango moni bapoubele etondi na mboka po tozolinga nzamba ya kosala voilà voilà nzamba koyaka kosalela biso te alors biso moko totelema mpe tosala lelo yo ba audio ebimi ke Zawadi azana zemi ya Mai Kalambai ou wana wa prendre nga oyoki yango te nga na yoki yango sikoyo kaka pa na yo ba audio ebimi ke Mai Kalambai ya te Zawadi zemi alors pour nous passer terminateur ko lo ba ni place wana Mai Kalambai c'est un soi-disant pasteur asa pasteur tazalaka ne pe pasteur il paraît azana ministère kozala na wana kozala na ghetto ligablo eza kozala na ministère te alors ministère ngo ba ministère eza kozala na temple te po kolo ba ministère azalaki na temple mon côté Jésus-Christ n'avait pas de temple oya bande ko oya tonga ya kuta déjà ba parents bazalaka na ba temple bakenda ko sambela ye peta wa koli azokenda na ba temple wana côté ya liloba nzambe mais ye moko passer na temple te ah oui azali na temple te ki temple Jésus-Christ atonga ezali Jésus-Christ n'avait pas de temple kozala na temple ezate ke kozala na ministère ministère ça vient de Dieu et puis au cause na temple te moza serviteur de Dieu le rôle na na temple te mais naza serviteur de Dieu au monde et c'était qu'il faut aller na temple pour aller serviteur de Dieu wana eza banonce ya ba groupe ba Mai Kalambai wana na ba vie na bango ya kala ba sonika futa oyoka ki sonika futa ngo oyoka ki paye aza mobali ya Marie Misam babota ne mwana do Sarajevo l'église ko saranati et bongo pasteur Joël Tatu to boni ba David ye azolanda Selemani moja yaza disciple ya Selemani moja un grand catcheur qui fit au Congo yaza disciple ya Selemani aza fanatique ya bedingwe aza fanatique ya ba catcheur aolanda idéologie ba catcheur ba mouchoir alela catch mabe de ce qu'on ba pratique azwaka na catch congolaise yango yaka ko pratiquer na catch ya église et puis monde ba réveiller na Eva la garçon yolo a réveillé que ba yokanaki que yefo abeta match yena garçon zotanga un aventurier na mona ke aventurier garçon na Joël Tatu azape prophète c'est un aventurier de rien du tout donc azoya na kombo nzambe po asakana na bana nzambe aza fanatique ya bakachia kabeta ba dans le vide ya koyokana or que bakachia basala kapenda ba spectacle pena donc spectacle vrai mais oyaye ezali ya koyokana futi mbongo po tango kosala bongo bat ba monene ti azo briller donc ozo forcer nature yango nature ezo zongisela bango ba malchance na bango. Merci pasteur Terminator Tozio Bena pied levé na habité Lilobano ya suka pour la émission na moi interview lelo donc lobanini est-ce que musala yango au reprendre yango à zéro to musala yango oyeka obanusala de temps en temps parce que non en tout cas ce que je vais dire on a reprendre musala à zéro donc na bandeli sika donc na lona qui comme boti donc on naître encore de nouveau donc na naître encore de nouveau voilà donc na zongi sima na zongi siko na bandi siko pena parce que na moni bana ba komi belé na boti penza bana ba monani donc et puis siko yo ma église ango et komi kaka tokomo kende na vers la fin donc na pamboli ba passer nyonso bazote ya vérité ko loba ba vérité o ezana kat église que église ezotambola nango lisusu malamu te église ekufi église ebebi bon pour la misère Siatou le webseni pour la misère Siatou le mystère Siatou lazali pour yep a komi ko évangéliser mystère Siatou lazali grand frère nangai Azapinza donc yaya oyo tobeta na ye ba stade des martyrs tobeta na ye ba palais du peuple na orchestre na ye tant azala ino na kisasa donc to bando ko travailler na ye donc nga à l'époque na orchestre wana na bande ko travailler na zo beta
pour na betra instrument nyonso mais kuna no orchestre ndina bandoko travailler les guitare basse donc wana za famille nanga donc za pena ndeko nanga ya motema grand frère pena merci merci en tout cas tous autres mingité na habité au pesa bambote na banani na pesi mbote na Jansi Misiala donc na pesi mbote na Gilles Vamanteka TV et puis ya Willy Kunda donc ya Willy Kunda na pesi mbote na Yomoko Edino Image et puis na pesi mbote na Dadi Divanga Mavungu Karine Kiabu Igor Gatuzo na pesi mbote na Mama Mbenza Vangu bato basala penza na idi na bala donc na pesi mbote na Nicole Bouanga donc J'aime Lingimbi et puis voilà na pesi mbote na Edingwe Motona Ngenge la locomotive qui filme Boteleme la passer oyo Joël oyo donc Joël Francis parce que a komi ko landa idéologie ba casquer alors terre kapé catch na église na yo banda ko lobaki ba katier baza bana na nzambe po ozolanda no makamba katier basalaka voloza ya nzambe te oza mosali ya ba katier na ba juif oyo ba bimisa bible po ba trompaka ba africain de ba bantou na ba culture na ba pendant des générations 2000 ans passés bozo ko loba Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Or que ça fait 2022 ans que Tozelakaka Yesu zonga 2022 ans. Donc ok. La vraie vérité est que Yesu ça le bango na Matthieu chapitre 23 verset 39 à Rozonga Kalisusu que Jack Bowers na bosanité Jack Bowers donc combattant invisible Jack Bowers de Paris 15e en tout cas place aux arts Mbote Belé Nzamba Batela yo Apambola yo Simon Leblanc Mbote Belé que Dieu vous bénisse et puis merci Edino Nalimui. Edino yoza fin utaliki ozate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino Image elona osenga yo shikote bango